président Werrason a convoqué une réunion à Bengibiso, habitant que mon famille a ADT. Puisque ADT de son vivant a comme que mon a tata moi sina bango na poto. Tellement que bazaki na problème à lopangu. Tata moi sina bango za awana kin, ye azomona na poto. Oui, azomona ke kuna na poto. Tellement que bazaki na problème ya succession à lopangu. Donc bazaki na rancune na mamba lopangu, donc ADT za ko mona tata moi sina bango. Ya motango sala yibongo président Werrason ba to ke ko mona famille na bango. To ke ko solo na bango, ko luka terrain d'attente moko que solution ezwama. Si vous avez un mamalupang, bah épargner ADT na mamalupang voilà, comme ça ADT à la libre. Si c'est mon corps, Afrique Info avec Franck Stemay qui en dankala. Dimanche oh déjà encore ADT comme à Kinshasa. Attends ils ont une invitation té. Mon client surtout s'est senti touché. Dès que la monnaie Fabregas, jour quand ADT a coufa qui Fabregas maman a qui na 6 heures. Nanda kwa président Werrason. Donc Moutunion surtout a touché dans Mawabaninga. La porte est grandement ouverte. Wagoya na esprit a bien. La porte est grandement ouverte parce que basala rabès dans matangati. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba. Si c'est Moko, Afrique Info avec Franck Stemay qui en dankala. Twende. X-Bass Marandura Franck Stemay Yassika Eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala Souka nelengi Basuki wana te Olingi kolia bio Yakambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko ya mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te yaka kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur votre site www.africainfo.net. Dans le cadre de vous servir, car vous servir c'est notre devoir. Nous voici ici à Bandalungwa avec l'un des porte-parole de Wenge Musica Maison Mère. Il s'agit bien de Mwanamboka Molobeli Pandi Sango Piroger Obino Soboyebi. Vraiment hasard parmi la bouche autorisée il y a Maison Mère. Aujourd'hui toujours nous intro dans le cadre de vous servir, car vous servir c'est notre devoir. Togo Mekamukie Lisusuko Panzakaka, moi analyse par rapport à la disparition, il y a administrateur Nabiso Atikibiso na Maison Mère. Il s'agit bien du fait ADT Yakim Pouyi. Déjà, mon Amboka Piroger, bonjour. Bonjour, na fidèle internet, soit branché. Bonjour, na président Werrason, mes condoléances, mon papa, mon boss, là où vous êtes. Donc, na membre d'ambition, surtout Wenge Musica Maison Mère. Administrateur, surtout artiste, surtout fan, surtout condoléances partagées dans le salon d'ambition surtout. Moi, en Boka, vraiment c'est vraiment douloureux qu'on perdre l'un à ma collègue et à ma proche, mais les lots où on a habité moi en Boka pour aller droit au bi, obsèque, Maison Mère, ils ont pensé qu'on organisait un go le Lengeni. Déjà dimanche déjà corps ADT comme à Kinshasa. Après donc c'est corps ADT comme Kinshasa peut-être te exposant ou bien te tchana mort je crois avec le temps. C'est une longue réunion et pas présent Werrason. Donc tu voyez ça nous aura programme les autres à l'établi donc petit à petit. Merci Piroger, moi Namboka, Koyoka déjà Koloba même impression Zopesa, ça prouve à suffisance que vous a vraiment touché, mais que cela ne tienne, moi Namboka, Piroger. Voice Moko Tozoka pour aller droit au but.
Roger Azobondela. Wana osalaki yango après disparition ya ADT ou avant disparition ya ADT ya Kimpoye. Ezaki samedi au coulé. ADT a fait dimanche le 22. Donc et là wana je vois soit na salaki yango le 15 je crois. Le 15. Ezaki jour ba bengi président Werason na poto pour na yebise que ADT sali rechit. Parce que biso tout obika ADT abika déjà a reprendre écoute musala na ye. Mais toi yo ADT sali rechit. Ezara samedi le 15 je vois bien. Nde président Werason a convoqué qui réunion a bengi biso habito que mon famille ADT. Puisque ADT de son vivant a comme que mon na tata mosi na bango na poto. Tellement que bazaki na problème à lopangu. Tata mosi na bango za awana kin, ye azomona ye na poto. Oui, azomona ye kuna na poto. Tellement que bazaki na problème ya succession lopangu. Donc bazaki na ranking na mamba lopangu, donc ADT azaki ko mona tata mosi na bango. Ya mo tango salaki bongo président Werason ba to ke ko mona famille na bango. To ke ko solo na bango, ko luka terrain d'attente moko que solution ezwama. So ezabina na mamba lopangu. Ba épargner ADT na mamba lopangu wana. Comme ça, des temps à la libre. Pour ne pas mon abatata bandero na bango, ba epsipso ke mabe ezali. Baza boyo kanité. Tant na mona ibongo en temps na uti na réunion wana. Na famille na bango lenga na osonga ndaku. Na komi na terrain bout dans la quartier 1. Parce que la famille na ba na njili. Tant na komi na terrain bout dans la quartier na kiti na voiture. Na fuka mi na mabele na bandi ko prier. Na prier le sur ADT. Donc, votre voiture au Salango, quartier 1, au Bando Bondela. Dans le Bondela, dans le Bondela, ADT, tellement de temps dans l'hôpital, à ma casse, on a été tant qu'on fout la téléphone, on a prié, on a prié pour que tout le Kanzambe a sala pour la ADT. Merci. Vraiment, moi je suis vraiment vieux na yo. Mais ngana mo pandisa mo otika obongote, il faut quand même analyser ça. Et aujourd'hui, tant au sambela na ton ya pasteur. À un certain moment so mukaye bioté. Na maloba na yo ezaki vraiment ya basali na Nzambe. Mwana mboka, oyebi Nzambe ya solo. Bon, so yo yebi etenga na yebi Nzambe. Là na yebi mokeli na Nzambe. Yango moni na ndimela ye. Est-ce que vous dit qu'à un certain moment, par rapport à l'analyse de voice one est devenu le roi moquerie, voice one est devenu le roi aventure, c'est-à-dire mon toisa sérieux à Zobela, yo aucun de bon de la lolenge o yo bon de l'eli, mais là yo qui vraiment maloba tout à fait un homme de Dieu. Mais par rapport à en croire certaines personnes, est devenu le roi Roger Atikano Baché. Or tu le faisais avec tout ton cœur. Mon cher, le salut est individuel. Merci. C'est son problème. Moi, je suis fils, enfant de Dieu. À chaque instant, on a un problème. Solution, est Nzambe. Donc, recours, secours, Nzambe. Il y a un moment où on a ADT, maladie spirituelle. Il y a un Nzambe à intervenir. Si on n'a pas présent, on a présent, on a passé un bon surtout. Il y a une société présent, on a salango. Attends, on n'a pas Didi Kinouane. Attends, pas grévé foutu la liebo. Attends, on n'a pas Konzamboka. Bacha BJ pour qu'il y ait des tabika. On a bika na ekate. Mais on n'a pas Kolonzambe. On a secours na biso surtout. On a passé à biso souffle de vie. On a bundé la biso. Il y a un moment na fukamaki na zo prier les ADT na téléphone na osale la voice de sorte que ayo kango. Malheureusement que ADT a sur makasi ya osale la téléphone te. Vous comprenez? Donc ngai dans un monde na Nzambe. Ngana moi Nzambe donc mambo na route na landa. Lobi ko mona na Nzambe na kanisa ki na ba exemple nyonso o pesi awa hein ndeko na biso mwana mboka Pi Roger koloba ete atoluka ki Didi Kinouane atoluka ki président Wera. Moto akoka ko pesa solution ezali kaka Nzambe moto mokili boye akoka ko pesa solution te mais ata yango te mwana mboka bi oyebi lelo o maison mère bandeko ebele ya maison mère hein
besoin moins solution du fait que Bokendaka et pas pasteur Kabundu Alessa n'a ni coup tout coïncité te na mabe, mais au moins pourquoi pas à un certain moment ndenge kaya vie et comment ki bongo ou ya ADT comment ki bongo vous contactaki pasteur Alessa te. Merci. ADT qui pour Belagi depuis mois de février. Merci. Tant à Bela qui a traité nous autres, a traité nous autres, a traité qui on a, bah ebisi que bah mon a maladie. À quel traitement en Belgique, bah monité, à la France, à l'hôpital Tamboli, bah monité. Donc par là, il comprend que les maladies mongo spirituel. Oh, pe mutakoka ko zuelango pe solution pour pasteur ou évangéliste Kabundi Walesa. Il y a pasteur Kabundi Walesa ça mutulgo langa yo. Merci. Yeba ngo. Pasteur Kabundi Walesa bigisa te mutabikisa nzambe. Kasi pasteur nda asenga nzambe bikisa. Hein? Pour ba pasteur bazali ba porter parole à nzambe. Hein? Donc on avait contacté maman si les gens pas ta maman pasteur. Oui, on a contacté frère Patrice Moussoro, un bon pasteur. On a contacté papa Kabundi Walesa. On a contacté qui encore? On a contacté aussi apôtre Malombe. Ba priaki. Mais oui, au monde a ADT abikaki na mois de mai, mois de juin. Donc prière wano ba salaki ya mtu ADT yi kobika na mois de mai, mois de juin. Maintenant on ADT azongela sous ba TV ba internet nde ADT yi ça sur Rechit. Donc on comprend. Donc et là on a aussi il fallait que ADT peut-être azala moi distinction moi il fallait amiko na mozindo na mabondeli tant il y a ce zone la discernement voilà tant il y a mis zongi seri sous na apparition puisque même présent on a son ça qui est dans apema tant abika qui na mois de mai tant présent on a son qui est aux États-Unis avec ça qui est apema ti na no apparition na ba média banine mais ça logo peut-être à saler là qui en côté tant à maison c'est sur la média ndo moni monguna ayeko profiter susu tant akomi ko sala ba vidéo hein adeta salba tant adeta akomi su ko sala ba vidéo ne ba ko par là to ayeko mo ndeti vidéo tant abiki akomi ne on va Château Randi Roi Kolo na biki ko lancer image yo pona bande o adeta tant abiki donc à sala vidéo hein azoyemba donc azoyemba nzembango voilà par là ndesco moniteur obundana mutu na molili yo tango zolala yeba ya zolala te o komba donc il faut moi discernement ezala et puis si biso pe moi mayele liwa ADT et puis si biso pe ba msuso mayele to yebake moi discernement ezala rappel mon amboka lelo oyo eza moi pas si vraiment moi succession ya ba disparition na wenge musique maison mère simple coïncidence ezala race ya succession eza coïncidence ngamo pe na famille nanga ka lobia na le temps la 2018 ba émission to bandela na yo na plateau na la Zamba voilà na podium oui oyebi to bandela émission na pourquoi oui ezaki bouti Angola danseur à Koufi ouais ezali na neni na mbula ni ezalaki année passée voilà donc tant danseur wana Koufi ngana yo tozo tourner émission juste na podium ADT avandi a otala biso non oui otenaki moi ba propos mo ADT abi s'il vous plaît bokata bo bandela to bandelaka soki alobaki bokata ezalaki po elingi lobate ke garçon wana ou frère na biso ya danseur akufa ezalaki maison mère non mais ba propos mosusu tenaki ADT asepelaki te ebima na monoko ya mwana maison mère donc ezalaki déjà moi suspense sikoyo toke nango sikoyo bandeko ndenge bazokufa kolanda na wana ndenge ozoloba coïncidence kaka eza simple coïncidence ngamo pire jeune na son na famille nanga déjà année 2016 style lelo na perte de 3 pe ba kufa neni après 8 mois mutakufi après 8 mois mutakufi malgré mutakufa na bakana ye na nini na ye mais après mois mutakufi tolo bana on li bon faut que bino pe bossa discernement on a to sali discernement et ça n'a simple coïncidence nzamba biso eza simple coïncidence et komaka o moi o peut to moni na maison mère eza simple coïncidence et komaka hein
Donc, tout le monde d'abord, liwa est naturel. Bien sûr. Secret liwa, nous avons mené à bien. Ndenge mutu moko lobaki ko botama ezaka ko kota na jardin moko oyo po obima okobimaka na porte ya liwa. Voilà. Donc ndenge to botama c'est que tokokufa. Sikoyo nga piroger na mona na moyibi. Ga moyibi ayibaka fort, anyokola bato. Je me sois iba na butu, akutana ba soda ba beta masasi na bao na babao na biso ba yaya. Et panzer ba système. Donc wa utu mutako bika te, mais muta bika. Et si utu mutako bika te ba beta masasi penda pa. Maintenant le balelo mutako pa bika atambola rapé. Moyibi pensu. Donc ayela ba chasse bela okufa. Pour dire que secret liwa nzambe ka mutu ayebi yango. Merci. Bino sera bolo bage mutako kufa te mutakufi. Là bolo bage mutako kufa mutakufi te. Donc pour dire que secret liwa nzambe ka mutu ayebi yango. Donc liwa adete nzambe ka mutu ayebi po ani abengi mosali na ye mwana na ye peut-être aboya ki ye a continuer na konyo kwama na se mokili. Donc abengi nzamba za lokumu. Nzambe azwam lokumu, mesdames et messieurs, sur ce plateau Piroger Mwana Mboka bino moko bozoka vraiment comment Aza vraiment touché hein? Mais qu'à cela ne tienne toyebi ke bozo continuer. Oui, on rappelle nga sur l'Isolango autre no sa no mission na la Zamba d'État Vandi a singa kata abandi ko chengai ya mo na olela ya wana ya mo na zo la chef na nga wana adete anki pui. Même na mikila poto benga ngai naza ba conversation a belé petit na ngai tala mikolo to kende boy to sala boy ADT mikolo to sala boy apparemment ça qui donneur de leçons hein. Non, nous sommes tamboussa au micro, parce que ça toujours des témoignages à ebisaka nga boy ceux qui le longa naza boy. Donc, à contribuer à Azaki des conseillers, Azaki bon coach, donneur de leçons. Merci. Bon coach, conseiller. Merci. Azaki muto azaki na passion ya wenge maison mère. Alinga qui présent ouais rason makasi. Pour une petite histoire, ADT Azaki d'abord moi na Ista. Ngana yeba na 1997 étant que moi na Ista. Premier donc fan club ouais rason Ista. Présent na Azaki Yankin Pouyi. Aye ko sala na 98 fan club we rason na Masina. Autant entre Petro ko wana grab nerol mo zalaka wana fan club we rason Masina. Aéroport voilà. Abattoir. Te ozala boulevard au Québec aéroport. So comme on a entré à Petro Congo na boulevard au mona banderole la Gaïa maison mère c'était ADT. ADT qui pour aye ko kota na collectif de fan club étant secrétaire général. Par là, ti tant ba venir sur la crise, ba on s'en va mususu de ADT avec koma directeur technique. Ti a évolué ADT avec koma na domaine ya internet. Binomo boyebi mambo sali et belé ya bien pour la promotion. Ya wenge musique à maison mais donc ya on a linga ke makasi ADT. Al na linga ke makasi et azali sa yekini Piroger tika na bilamba. Sa yekini Piroger tika na bilamba. Vraiment Moutaboé vraiment donc on a habité mon lit mon épée na kimia. Merci Mwana Mboka Piroger mon lit mon épée na kimia na ebike na Lausanne bozolela na ebi la première dame de Lausanne merci ko ya gobe lisha ba parents ya Ridge Andy Louawa un enfant pas comme les autres na Genève la baronne de Genève maman Tete Liengo na ebike ezo sala pasi mais bo continuer toujours ko sala matanga na Lille président d'homme na Lille na ebike bino tout côté wana bozo sala matanga Nick Ketani na ebike vraiment que bozo sala matanga Nick Ketani ya Patricia Massamba Luzolo belge bo continuer toujours ko sala matanga na Paris le président Franklin Maboussi ya Betty Maboussi mobala mande fois pembe c'est-à-dire allemand noir matanga toujours tozana mwana Mboka Piroger bozo sentir vraiment comment azana mawa même na Australie la médecine dans le sang Pierrette Kimbondo donc ils ont ça vraiment bien Pierrette Kimbondo Piroger Mwana Mboka to comme vraiment na souka parce que na ebike ozo so ba visiteur rebelle vie oza déjà au perdre car famille maison na remercier bande kwa Lisbon ya phénomène esobe ndenge ba rutala biso na matanga soko la sape bango président so baza na Paris mais asenga ki ba chef ba groupe mamba ya utala biso na matanga balela na biso
on a remercié bango bozomona enga chef Samba Beloni Label bande ko nyonso bango bafandi na lupango nde tozala matanga donc tozolela ADT Ankimpu biso nyonso surtout et na remercier phénomène la die sobe na Paris na bi pas za kuna na Paris na bande ko baza à Paris. C'est vraiment la grande famille. C'est vraiment la grande famille. Puis Roger, Nazoti Kayo, mais Nakoka aussi sa émission OT. Sans que tu analyser, moi, émission OT, on a vu Marius Mounga, naturellement beau, à Outo Sala Kalate. N'habite émission, on a ce Basala Kango déjà avant na ADT, à Bombaka Yango, et après disparition, à ADT, de Sala qui Abimisango. Moi, Namboka Pi Roger, Kolanda émission, on a ADT à lobby. Azala qui vraiment menacé spirituellement na membre moko ya famille nae na membre moko ya mouvement. Est-ce que Piroger ou koyebisa biso vérité que ba combat ezala na kati ya mouvement ezaka que ba ADT mais membre ya mouvement te modio so yebi yango ke ADT Ankimpu na tamobe bazali na moi compréhension na ndeko na ye président Golf Kizola. Voilà, c'est connu de tout le monde. Mais na mobe ADT na président Golf Kizola bazana moins compréhension et c'est même kutu président Werason na benga kutu président Golf Kizola na Kinshasa ameka mpe ko boma moto wana mais tant président Golf Kizola na Paris moto sila ki bayokana na ADT mambwana ezaki soute donc on est le kala adanda kunyo surtout et compréhension ezangate même dans la famille non. Bien sûr. Et ça la tamo opela msusu atayona ndeko na mwasi moi 2 semaines en yo kanate. Ezala nango. Même ata chef Samba na azana. Ata mwasi o ya bala, ezala je me soupe 1 mois, 1 semaine, 2 semaines peu ba lo banate. Mazo tigelega la olia. O comprendre. Ezala nango. Ndete yenga ala sa mutu mo sona pam pam. O mona. Alors moi ezala nango likambo dans la famille soki moi e compenser kotaki. Mais écoute, tu as profité de la compréhension que pour batu baswana ki ngala kota na simanango na sala mabe te. Alors lancer message na bandeko nyonso oyo bazo meka ko vilpande makambo yo bazo meka ko loba mabe na habité moi message aussi sur réellement cette fois-ci bandeko nyonso oyo bakolinga ko kabola mawa bandeko ba musicien bakolinga ko kabola mawa na yo una maison mère bakoka kikoya na matanga ya chef Monib to monaki pe moi souci mukeza laki moi message pour toi aussi matanga ezala na invitation te motunyo surtout a se sentir touché d'être na mon Fabrigas joka adeta kufa ki Fabrigas maman ayaki na 6h na ndako président Werason. Ah bon na monaki héritier atindaki mutuna ye apesa présenter ma condoléance. Na monaki au BCBG va présenter ma condoléance. Merci. Donc Moutunion surtout a touché dans Mawabaninga. La porte est grandement ouverte. Merci. Ouais, il y a l'esprit bien. La porte est grandement ouverte parce que ça la baisse dans ma tangate. Ouais, Koufi a besoin de rajouter libéla. Alors biso to tika na mokili, to baka ko tambola, liwana e pe sa biso leçon, biso pe to za mayele. Voilà, merci na ndenge la ndanga la place à matanga. En tout cas, ngana oboka na batute numéro na ngana 09 98 12 30 62 09 98 12 30 62. Mais camarade na ngande ngamuta azana besoin ba kele batuna e bango mutu balinga mabanga na mona mabanga ni awa. Ouais mabanga yenga. Baolanda, ça c'est l'Afrique Info, donc Azar n'a droit ou raison, il y a routine d'avoir liste naie. Oui, il y a Lisbonne, le Joël Manama aux États-Unis, Bénédicte aux États-Unis, Junior Kondi aux États-Unis, Chantal Bila à Paris, Judith Massaka à Belgique, Alpha Mboui à Londres, Tadi R9 aux États-Unis. Voilà, Batua et merci. Merci vraiment moi Namboka Pi Roger pour la disponibilité et ça livre vraiment bien malgré ton meka qui muke ko kende na ngoma mabe pour to kanisa qui vraiment moi Namboka meka ko zonga la casquette nae normal mais ça prouve à suffisance que ezo sala pasi ndengo lobby bande ko belé baya ko sala buzz na matanga te car ADT azale kaka mutu ya maison mère te azape na famille biologique nae d'où donc maman na vivant moi respect lobby maman na yazo le labi a yanki nga kanaki na okunda ngai kasi nga na kundio tala no mama zo le labo pasi nini
bato baza nango donc ntango olingo ya otala baninga na matanga yaka na ndenge ya malamu tokoyamba yo tozalaka bien. Merci. Guilain Bouti depuis les ISA, GB Guilain Bouti na États-Unis, vous continuez matanga, bana maison mère réseau ça va vraiment bien. Mon frère Sergino Mundila, mon manager Sergino Mundila, il y a Lorraine Chika Mundila, Chila Mundila, réseau ça va vraiment bien. Puis Roger Monamboka Tokabwani Nayo, merci vraiment. Merci Ndeko. Aussi mesdames et messieurs, tu continues toujours copier Sabino ba programme ADT Azaki Muto vraiment Avivaki Nabato presse Nabato média Azaki na tendance moroté donc à un certain moment bino moro borolande la ba témoignage ba nyonso Azaki pire vieux ya ba petit tout d'où toujours continuer toujours coller là ADT. Merci à Château Randy Wali Kolo qui était derrière la caméra et sans oublier Maëlle Sadiki Maëlle Sadiki papa na Renedi aussi à Franck Dissouka Stemaï. D'ici là portez-vous bien et on se retrouve juste après. Au revoir. Yasika Eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala Souka nelengi Basuki wanate Olingi kolia bio Yakambangu na Restaurant l'Orangerie. Na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te yaka kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon, chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.